Il y a près de 45 à 46 ans, il s'est passé une histoire dans la musique congolaise. C'était dans les années 78-79. On ne se souvient pas exactement de la date. C'était l'histoire des chansons obscènes, que Franco a proposées à son public. Franco a embaka banzembo ya mabe. Epesaka makambo ebele ti akendaka boloko bakangaka bango. Nabengisaki vieux makoso to beta histoire wana po eza important. To beta yango likolo toyoka yango likolo mais toyoka yango avec détail ezaki ndenge nini ekoma ndenge nini po toyeba. Voilà pourquoi je l'ai invité ce soir, c'est pas pour juger Franco, mais pour faire à ce que l'histoire le juge. Ce vieux-là, ils ont fait beaucoup pour notre musique, mais il y a quand même des points noirs aussi dans tout ce qu'ils ont fait pour notre génération, pour notre musique, pour nos jeunes d'aujourd'hui. C'est important de savoir ce qui s'est passé il y a quelques années. Mademoiselles et messieurs, bonsoir. On se retrouve pour notre émission Congo Musica, musique. On continue encore une fois. Merci pour votre fidélité. Merci de vous abonner tout le temps et surtout continuer à liker, à vous abonner. Partager nos émissions, c'est très très important pour nous car notre chaîne monte. Nous avons besoin de votre soutien moral, tout genre de soutien, nous en aurons besoin. Merci pour vos coups de fil. Je vais dire déjà bonjour à Godric Nouni du côté des États-Unis. Godric Nouni, merci de votre coup de fil et surtout des encouragements. Voilà pourquoi nous tenons à ça. Et j'allais aussi faire un clin d'œil à vous, amis téléspectateurs. La dernière fois, nous avons eu des problèmes techniques. Veuillez nous en excuser ces derniers temps. En tout cas, la machine a ses caprices. Vous voyez, les aléas du direct, des fois, ça nous fait des complications. Veuillez nous en excuser. Nous allons nous remédier très bientôt. Alors, Yamakoso, bonsoir. Bonsoir. Mikolo Mouebele, depuis tout le monde en a dit. Oui, Mikolo Mouebele, oui. Ah. Nazalaki na Bruxelles, nakutanaki na Dizzy Mandjekou. Oui. Il y a un petit sourire à Xavier, tout petit là. Moi, je me crois. En tout cas, on a confirmé. Il y a 80 ans l'année prochaine. Doaza Moukorona. Aza Yaya. Ah ouais. Je dis coucou. En tout cas, il y a un qui gagne bien. Tout solo. Même l'émission est très suivie. En quelques jours, et ça a près de 15 000 vues. Tu vas réagir et belé. À Bethlehem, c'est l'histoire. Il y a Grand Maquisard. Il y a Festival de Maquisard. Tout le qui m'a ramené belé. Donc, il y a ça. À Betarape, au début, à Grand Maquisard. Oui. À Tenarate, à Kendakanaye. Ma Vatiku, à accompagnateur, à commis soliste. Tout ça qui va détailler belé. Puis à Bethlehem, biso. Mais si vous avez ça, biso, que jazz, bozo kende vie, faut boutique la biso. Histoire. Yango le na lingaki. Torando mai ba vient dombe bakenda. Oui. Mutuna yondombe. Ah oui. La fois dernière, tant que le meilleur chanteur va marquer, la bande de Bossana Ndombe. Ah oui, et l'Okwana, et Salinga Passi Moko, pour y na Koko Bossana, n'était pas parmi les grands. Parmi les grands, un grand chanteur, un grand compositeur. Oui, Nazaki dérangé, Naki dérangé. Pour na Koko Bossana, Batumusume y était. Boulantoulou. Ah non, ça c'est un grand chanteur. Ah. Un grand chanteur. En tout cas. Oui, vraiment. Na sepeli lokwa na zongi l'émission na zongi kaka pona ye. Ah bon. Na tia ye na nesika na ye oyo azalaki ko mérité. Vraiment pour azaki moyembi munene. Grand compositeur. Merci. Voilà. Muta fiesta aye na Odemba. Na Odemba a réussir. Voilà. En tout cas, de l'autre côté ta histoire ya banzembo yo. Franco asalaka na bido. Torobeta pe lisolo ya ndenge nini madilo azwaka place na bana okite. Et puis torosoki ça na lisolo ya création ya bana ok donc il y a du presque fin ya ok jazz. Alors vieux
bakangi bino nzembo bakangi bino yaki na neni 78 79 ngapi nazoyeba mpe na te on dirait 79 hein? Entre les deux. Nakasi na 79. Exact 79 Si je ne me trompe pas. bon nga na 79 na na 16 ans naza quand même grand garçon Oui. bakangi Franco toyokaki alors lelo naza neti un petit garçon pour des raisons d'histoire vie tolingi obetela biso histoire avec na badétail bato bayeba nalobi nozojuge Franco te mais tozosalaki histoire tokojuge juge te. bango tobeta histoire eza important peut-être baerreur mosusu bato bakosala lelo baevite yango mpo ememaka na nzela ya bien te Franco ayembaka banzembo ya bien te mpo na raison ya pudeur Te banzembo te nzembo moko ya bien te. ezalaka mo ebele te ezalaki mibale ka. moni ezalaki moko moneko mibale on dirait ezalaki mo ebele So olobi ebele na lingala do eza ebele ebele. alors ngati nga natuna yo kobanda nje banzembo ya ndenge wana nazoka histoire na naotiki yo mpenza oloba ekobanda ndenge nini banzembo ya ndenge wana ekota Franco n'avait pas besoin. Oui, moni liboso na banda na kosenga na bolimbisi na ba famille oyo ya bandeko tokotanga awa oyo batika biso eza te po to dénigrer bango mais ezali ndenge olobi biso tokoleka histoire ekotikala mboka etongama mpe na histoire na kosenga vraiment na bafamille nyonso oyo bakolanda mission oyo oyo bakoyoka totangi ndeko moko ya bango balimbisa ezali kaka mpona totika histoire na mokili. Voilà. Merci. Alors omoni compositeur azalaka na ndenge na ye asalaka nzembo motu nyonso akozala na ntango moko eloko moko eyeli ye ememi ye sans se rendre compte asali eloko ya mabe parce que toza bato oyo aza parfait na mokili ya nzambe aza te esali ke nzembo wana esalama tobani kobeta yango mais bato mosusu baza kosepela na yango baclient bazali kobina yango batondi mpe na piste babini mpenza nayeba ebandaka ndenge aye na nzembo wana ntango aye nango ezalaki réaction na bino yaki ndenge réaction na biso ekozala ndenge nini tala kaka na grandeur ya grand maître aye na nzembo apesi bachanteur tout d'abord na respect na kobango tozalaki nango envers ye okoloba eloko te bobandi kobeta toza korepete ti tokomi kobeta yango na bar mais ntango première fois boyoki yango bomi lobi nini c'est-à-dire ye moko ase ayebaki ase atangaki na bilongi na biso amonaki ke vraiment tozalaki toaki na mwa pasi quoi mais alobi bobomba mayele na bino eza réponse apesaki ke bolanda oyo nga nazosala bilo voilà bobomba logique na bino voilà bobomba mayele na bino wana bachanteur bayi banani tozalaki bayantesa bajoski ni biso te soki bauta mai antoa bachanteur nyonso quoi oui bachanteur nyonso bazalaki répétition ebandi répétition ebandi après répétition omona so tobimi na libanda tope grand maître vraiment nzembo nini oyo susu tosukisi yango kaka wana so touti répétition ti mokolo tobeti na mama kulutu eloko ya kokamwa me bato baza kobina yango basepeli nango bato baza kobina ko ntango mpe ye moko mokolo nzembo amoni bon bato bandimi yango ale econtinue ekoti na programme ya répertoire ya baconcert tokomobeta na biso na période wana banzembo yoke jazz mingi bato bazali koenregistre yango bapanzi bakassette voilà do biso mpe toyebi tozobeta orkesi ekomaki epa mikonzi mpe bayoki yango alors
pour la petite histoire, je vais vous rappeler à nos amis téléspectateurs, surtout nos jeunes téléspectateurs, j'ai dit que c'était des chansons obscènes, composées par Franco. Il a proposé à ses artistes musiciens qui ne pouvaient pas contester, mais apparemment, ils n'étaient pas contents d'interpréter ce genre de chansons parce que dans le temps, les gens étaient pudiques, les gens étaient très polis, surtout les gens étaient bien élevés. C'était très difficile d'avoir ce genre de chansons. C'est une première dans la musique congolaise et Franco l'a fait et ses artistes musiciens ont accepté. Voilà pourquoi nous avons invité Makosso, un témoin oculaire et auditif. Lui, il était là, lui, il a vécu, il nous raconte l'histoire. Continue. Alors, comme ça, oui, il y a 15 heures. Nzembe Betaki à peu près combien de temps? Oh, et ça, il y a un mois. Un mois, oui, un mois, 2 mois. Et où me l'a raté? Pour nani parce que batu basi badwa qui on a ba cassette. Ah, et partout. Et partout. Du to ça qui peut enregistrement na ngote mais et kende qui na batu na ba cassette et tout ça et que batu ba ça dit comme nzembo yo batu ba comme ya musique pe na po ba yo ka nzembo ba yo nzembo. Batu mo kilipe ba hypocrite ba linga bilo kwa ndemona. Bon, et ça dit un jour na ba 15 heures tout le monde batu moko mine baye na ba Motorola tout ça matin na troisième na bureau à grand maître voilà inspecteur inspecteur judiciaire oui mati ba sololi kuna likolo biso beto ebite tout le monde ka bakiti koti na Franco na voiture na bango bake babi to solité mais moko na bango avant kenda bi bon so boza na besoin bolanda biso na boulevard na INSS na immeuble wana to sololi na se biso non to landa to kei même jour wana le même jour tant to komi au matin hein bino banane bolandi ngai na komaki tant na komi batuninga komi yo moko aux musiciens ngabe oui yo ke jazz bon va na salle wana kuna Viesi Maro pe aye Joski pe aye ba vansi biso na salle wana misi mususu nebite su tesa été tesa la été tesa yaki je crois yaki na yebi su bena malamu te vie musiki ape ayaki nous toi qui wana sui 4 sui 5 ba misi musu ba yaki te to vanditi ba 20 heures ba sabino rien biso na esprit na biso to robi to ye ko landa patron na biso tant ba ko tika ye to zongi na 1 2 3 bon tombé ba 20 heures beko benga biso bon okita na se ko kita na se to moni ba mati biso na mutuka moko oh kabi na vie simonga be vie simonga bi makoso kambezala eza sérieux toza okangama toza okangama bon to démarrer tina parquet oyo eza ya grande distance en face ya affaires étrangères kuna mais voilà tokomi tokoti non audience ebandi jugement balamoko tosamba wana ti minuit mbala liboso neyebi te soki basambisaka bato ti minuit mais biso tosambaka ti minuit moto na tour na ye motu na tour na ye batuni nanu na grand maître nzembo oyo lokola famille no mpe baali awa so tobi tobeta yango bayoka
ye azongisi boya bi bosi bokangenga oza su na ntina kobeta nzembo wana te. Ok, babengi vie Simaro, c'est-à-dire tokomaki eloko moko tobi il faut tondima mabe wana. Batuni vie Simaro asambi ye batuni eske nzembo wana omonaki yango malamu ngam na beta nzembo wana n'accompagnement la place na ye mais vie Simaro alobi non ezate que soki ye abetaki te ke akimaki yango non vie Simaro atikelaka biso baleki ne mosala mpena mingi po ye mpe atravaille mingi ntango biso toye il faut tozwa mpe misala. Alobi nzembo wana ezalaki mabe bolimbisa biso nga mpe nake na tour na nga babi omonaki nzembo wana ezalaki malamu nga bi ezalaki malamu te tosali mbeba bolimbisa tokeka na monoko moko tokendeki te ke oyo aloba bo nga nayebaki te nga nalingaki te non. Biso nyonso liloba moto etozalaki vraiment uni. Joski pe batuni bon. Biso nyonso moto akendeki gauche droite aloba te eza nzembo na ye yanga te yaza patron te tondimi tosalaki mabe tosengi bolimbisi. Dans l'entretemps grand maître asia na ba conseiller na ye ba fait Weber mayo atindaki basala lettre à grâce. Il y a demande à grâce quoi. Lettre wana ekei epa mokonzi ya mboka ntango tozosambaka wana procureur président ya cour wana ayebisi frango abi Luambo lettre na yo osengi ya demande de grâce na mokonzi barejete yango. Ntango toyoki ndenge wana totali na vie Simaro ngabi awa eza ya obeba. C'est-à-dire tolembi nzoto na lere wana tomoni mpenza ke makambo echange. Bon tosambi ti minuit 30 nayebaka ere wana minuit 30 po bamema biso na makala baye mpenza na kar wana ya makala baye nango ntina na portail ya monene. La minute combien makala? Oui. Ah ouais? Ozobimaka na immeuble oza na kati ya motuka ozobima na immeuble ozo minute toke vitesse ve ti makala wala bino nyonso na franco placement biso nyonso ko tokomi na kati bosololaki na kati ya voiture na camion tosolaki te to nyonso tosolaki te ye en tout cas ye na rang ye azalaki azaki na mutuka na voiture ye na biso te ouais ozosola te mais tosola su nini po tomoni epa toyebi epa tozokende toke directement tokomi na makala toyika bakri kuna baye déjà ale maboko na mutu toti biso maboko na mutu bwe tozokota na pavillon 1 Voilà mtu yazebisa bino maboko na mitu ba prisonnier msusu oui to ba chef ba responsable kuna ba kodana ba ngona ba peine capitale ba koma mikonzi discipline eza na prison ya danze na cité zate il faut discipline eza na kuna na cité zate. Bon biso tomati na fait Joski Joski qui a ngana ye ça passe na bino hein tesa na prison azaki na biso te na prison te donc la prison to le qui yo Joski vie Simaro Nisi moko na yazaro zanga est-ce que vieux papa Noël je crois je crois entre vieux Musekiwa na vieux papa Noël
entre les deux. Maintenant, chambre bapesaki biso bayanke baza na chambre na bango déjà wana. Balobi na biso tanto côté abeyo vie aboko bola na sambeta. Oh, Mais ba place ezate plein. ah ngabi na joski ngabi yaya ko discuter awate. To kota kana na se to la to tala ona tongo. To lali na tongo to lamuki. Bako sasa biso soki corvée ya kotimola so mabulu nini na nsima kuna tovandi lero wana bayi kokanga mpe vie na nga lokola ye azali kobeta banzembo yango na cité fe kitoni mayar Ah, ya bano tchon na bar na ye. na bar ko Bake kolokota ye. ye mpe oui Ah, ye. ye aye sikoyo procureur ya République c'était Papa Kengo, non? Ouais. Il faut signaler, contrairement à tout ce qui se raconte, Kengo Adondo n'a pas fait arrêter Franco. C'est la loi. Ezali loi. C'est la loi qui a fait arrêter Franco. Voilà. Ça se Ezali trouve Papa qu'en Kengo ce moment-là, c'est non. Kengo qui était procureur de la République. Ezali loi. Ezali Loi mote frappaki. Voilà. Biso ezali Papa Kengo te. Voilà. Ye appliquaki loi. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, Kitone Mayar aye. aye. Maintenant, bapekisi ba visite. Ah bah toi non rien déjà. Bapekisaki ba visite na makala. Bah toi t'as la binoté. Bapekisaki ba visite. Maintenant to vandi biso nso ba vesi maro na ba fe na veki Tony Mayar biso tout to vandi. Mais ce qui fait que Tony Mayar na ndenge ba moyen ya zaki nango à côté si ba bex ba Saint-Poli. Ah bah bon, à côté sa bière. Oui. A futi batu ba côté si to zomela kaka batu ango ba yesusu côté mela ba vieux yo faut que na kacho passer ozomela masanga. Oh bon mais là qui ensemble. A du susu mbongo a pesi bango. Ah oui. Ah. Mais c'est to van to comme van. Un mois. Oh bon mais là bon. Mais bien sûr. Sikoyo mon kolesaki biso pasi ba ko longola grand maître Franco. Mais tant qu'on a prison ce que on monde na Franco. Mais oui. Ah la promenade on a peu bon monde. Non tozaki nanu ba chambre ya ye ya vieux semaro biso na Dudioski soki na nani du tozaki e ko monana. Pasi salaki biso mokolo ba longoli ye akena luzumu. Ba longoli wana. Na makala. Raison ni mapesa. Toyebi te mokolo yango na tongo tolamuki bafongoli ni na biso te. Seli na bino. Seli na biso bafongoli te ti baye bazwiye nanu bayebisi biso epa bazokee na ye te. Vraiment tolelaki biso tout toleli toyebi te via ke wapi pourquoi balongoli ye toyebi te. Pardon. Entre-temps, pourquoi bakanga ba musicien mususu wana te? Ah, pour na bango nayebi te mais biso monaka lokola bazwaki patron na mwa ndambo ya bato mpo na bango ekoki. Bon, jusque là, vous allez un mois, bah il y a au talabinoté. Non. Bah visite zate. Bah visite zate. Kaka défunte moi c'est Franco maman ani azale ko yana biloko ngulu basali yango bien bongo ba futika batu na mayele ekoti eyeli biso kuna. Bon, Franco a kati a PCP biso yepe a tika na ye. Tozo lia vie si ba bina auto bomba ndamu nga vie to bomba so te to na prison to ko bomba te to lia kaka. Soki auto ko zanga to zanga. To vandi siko tozo yebate Franco ba memi wapi. Après bego yebisa biso que
aza na luzumu ntango ake na luzumu grand maître amonaki makambo ezokomase tokomokende ba 1 mois et demi tosala ba 2 mois presque ba 2 mois Franco abi fo nabeta bango 4e arme nde nini wana 4e arme erataka te wala nini akwe maladi o akosali maladi 4e arme wana erataka te ntango sikoyo asali crise wana ya ba 4e arme bayebisi procureur papa Kengo bayebisi Mobutu babi bolongole kuna diligence bokende na Ngaliema bazwi 2 policiers bakena ye titi na Ngaliema batalika lokwa batension azalaki moto monene tout ça moi repos kuna ezalaki bien ti suka na restant tosali ba 2e mois ekomokoka président Mobutu asali mesure de grâce mpona bino nyonso mpona bato nyonso du biso lokwa tozalaki déjà condamné bakatelaka bino combien nini 3 mois 3 mois lokwa ezalaki déjà olekisaki 1 mois déjà voilà c'est bon du toza ekobénéficie na mesure wana ye Franco azali kuna na Ngaliema bayebisi ye mpe abengi bapolisi abi bosurveille nga su te nazali libre biso oyebi na prison makala bakoko bimiso na ba 19h te il faut na moi il faut na tongo tout ça bosali mikanda bato wana baye bato ya présidence baye babi tozoluka bamisie ya yoke jazz babima lelo bakutaki biso na se wana na Joski na ngabi Joski ndenge balobi tobima na chambre wana kozongwa sude balamoto kende ngabi nazokende kaka parce que oyo kozonga oyoka balobi no lokwa tokomi na bablero bozila lobi ngabi non tobima biso nyonso na bavesi maro toke lobi nango na tongo toke na limete tokutani pas grand-mère tovandi après tokomona moto moko ya protocole d'état aye alobi mokonzi alobi président de la république alobi lobi samedi ou bien ezalaki un vendredi ou un samedi il faut bokende na Gwado orchestre mobimba Franco mpe abengisi biso na limete ay bon tozokende na Gwado mais tozokende na 2 groupes groupe ya liboso ya baprisonnier ye moko alobi bongo groupe ya liboso ya baprisonnier groupe ya mibale ya baéchappé babika toseki wana bon lobi nango toke tozwi avion toke Gwado tant toke mpe na Gwado président Mobutu abengi ye asolobi na ye alobi ne oyo akoka koloba na ye entre bango deux bango deux bon esili abine biloko wana ekozala na niveau na yo te oza artiste monene bon yango wana nalingaki omona nanu ke loi mibeko ya mboka mpe ezali eza mpona moto nyonso oyo aza likolo ya mibeko aza te esili apesi biso mpo akopesa biso ntango ekomi na hotel babi bon baprisonnier boleka epai boye oyo bazalaki te barescape boleka epai boye ndenge mpe bakabolaki mbongo
il y a des prisonniers. Vous avez moins belé. Il y a bien Moi, sûr. en prison. Ah, il y a belé, il y a bien. Uh-huh. Au pays, Zakite, Bazoaki Nandeke na Bango. Et voilà, Tina ya Nzembo wana, n'a pas sur Toyokaki, et Zakinde Yangwana. En tout cas, histoire on a pesi, et histoire vraie, pour ngai moko na vivre ango, ne bandeli, Tina Souka. Voilà. Et heureusement, ndenge na lobaki liboso, bandeko wana batika biso bapema na kimia parce que bango tout hein ezali eza histoire tofingi moto te eza histoire ekotikala histoire voilà. En tout cas alors vieux ils ont toujours dans cadre histoire tango sali bongo premier concert bobetaki après boloko eza ya godolite mais là tout là premier orchestre, comment concert au Betakana 1, 2, 3, après Bolo. Tu te souviens? Concert Wana, Ezaki, les bossés 1, 2, 3, au commun, voiture retonda na nenga osakanate. Franco Bimi Bolo. Ah! Motumoko aye, alobi soso na pesi bino mbongo. Aye na blague. So na pesi bino mbongo. Bobetela nga Jackie. Ah oui? Franco alobi soko pienga mbongo. Na oli yango me na kobeta te. Alapi. Non. Abi na kobeta te. Abi s'il faut à recommencer, na kosala yango soute. Voilà. C'était comme ça. Mais concernant Ezaki Makasi, Ezaki retrouvailles quoi. Voilà. Franco n'a pas mélomane naïe. Voilà. Alors, quelques temps après, beaucoup de studios. Vous savez, on dit mon Timoni, on vit qu'une seule fois. Ni les sous. Ah, la Bossani. En tout cas, on vit qu'une seule fois, j'ai la zone, on a tout. Et puis, Moni, il y a Mayaoula. Ouais. Ok, jazz sans transition, c'est que c'est au mieux en mode. Mais non, mais en tout cas, ok, jazz, tinga na kotaka, tina suka na monaka te geto kiti. Non. Non, 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 non. Non, non. Parce que tu sais que Franco Salango pas kitaki. Non. Ako kitate parce que ba compositeur bazaki na makasi. Ba yulu bazalaki. Ba vieux semarungu to kolobate. Du ba Joski bazalaki. Ba ndombe bazalaki. Ah ouais. Du ok, jazz équitate. Dans la sa analyse, même mon ami Pierre Catola. Ok, jazz, depuis 73, tant que Franco a vu, maintenant Mangwana, avec Joski, ok, jazz qui forme mon co, avec son concurrente. Non. C'était parti. Non. Mais vraiment, bazaki na concurrence moko loyale na vie roche. Soki roche ro sali loka makasi. Franco yoki yango a bengi be soki ya zana ngote priorité liboso na vie simaro. Ozana loko te ezali. Mais vraiment tozalaki kaka toujours au top. Ça c'est vrai. Ouais. Ngai, Joski a ça analyse voilà que t'as ok jazz qui a baisse. Ngai tant que chroniqueur a bien non. Tu as bien ok jazz ils allaient jamais en baisse. T'es en tout cas ngana mona n'ébite. Non 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 non. Ok jazz ça toujours. Parce que ba Joski bazali, ba ndombe bazali. Ba yulu bazali. Ah oui. Ba yantesa bazali. Mais besango kutana nwa. Et puis à l'époque na ba voiture ba tukutaka ba cassette ya ok jazz. Et voilà qui ba concert ba uzana ngolisus. Ah voilà. Il y a ba concert penza. Et puis ba c'est musubo bimisa ba concert hein. Oh. Mais bimi na disque. Vieux Simaro azalaki nango ya ba concert penza. Ya ba concert. Ozomona bazoya na 1 2 3 pona osomba ka ba cassette.
Il y a concert. Il y a concert. Nyonso bozotek. Voilà. Nyonso. So disque bibi basom bisusu. Oh. T'es baisse, non, non. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Voilà. Brièvement l'histoire. Hein? Pierre Catola, c'était l'histoire. Il y a Banzembo, il y a Mabé. Oyo Franco Ayembaka. Tolobi, toza sévère na été. To l'accepte ba côté zaki pe bien te na ba musicien na biso oyakala. Tokozonga la étape ezebele comment ba roboma ba orchestre etc etc. Alors l'onde na yambi Yamakoso, Makoso, na profiter ce que vous voyez. Tango Franco a koufi, botikali na OK Jazz. Je me demande bana OK et uta wapi po isala maka ndenge nini alors que Franco a tikela bino loko. Et puis le tumba tango vieux Franco a koufi aloba ngona cimetière. OK na kombo te. Oyebi linga la wa. OK na kombo OK Jazz. OK na kombo OK Jazz. Expliquer biso lelo. Ça, le Jazz, en 94, 94, le lot commis à 40 ans. Hein? 40 ans, 41 ans. 41 ans? 94, c'était 31 ans. 31. 31 ans. Alors, idée à ça, la bande, OK, et Utaki Wapi. Alors que Franco a tiqué la Gibino, et l'eau qu'on a yé, bon, c'est un qui perd qui n'a pas monté. Bana OK, ça me dit. Tout à fait. Merci na mutuna na yo. Bana OK. Tozaka na bolingo ezaki na biso na kokabwa na biso na grand maître Franco. Ndenge olobi Vieux Simaro na cimetière alobaki grand maître kokende na kombo ya OK Jazz te. Et c'était vrai. Totigali OK Jazz 5 ans après. Tobimi, meilleur orchestre, meilleur compositeur qui était le Vieux Simaro. 5 ans. 89, 94. Voilà. Donc, ce qui biso to lingaki nkondo luambote, nde to lianto sala 50. Makalisi nkutu, oyo ezwa Vieux Simaro, ezwa Dioske, ezwa Ndombe, ezwa Nani, ezwa biso, to sa, non, ezakite. Bolingo na biso. Parce que basengaki tobanda kopesa 30% na famille. Attends, Franco a koufi, vous savez réunion la famille. Ouais. Famille basengi 30%. Voilà. Il y a chaque concert. Non, non, non. Il y a oui, il y a ba concert, na ba voyage. Ah, voilà. Bon voyage. 30% ça, il y a famille. Là, il y a un concert, et 30%, il y a famille. C'est ce qui était fait. Tout ça, là, tu y voyage à Poto, après le voyage en Kondo Franco, tant que tu zongi, tu pèses famille, tu connais que tu pèses na limité, na mazadis, ngam na zagi na mbongo wana. Mazadis, pas la fabrique Abadis. Na Vieux Simaro. Et Zaki à Franco? Oui, oui. Ah, oui. D'accord. Concession wana nyonso. Ezaki à Franco. To pesi mbongo na bango. Pour na biso, après le voyage à Franco Tobaki, OK Jazz. So tozo voyager. Ba musicien batikali. Bango te bato balingi batikala. Orchestre. Moto esengi kenako kende enabino nyonso te mi balo bien mi sat ou bien mi ne batikali tango to rozonga il faut to futa pe bango ata ba kokani na oyo ba keneki kosala musala te mais il faut ba moi quelque chose lakini ngwana alors to vani mo komso na matonge to zalaki ngai Vieux Simaro na Mangasa. Tomoni nakanisi. Eko zala kulutu na manzenza ou bien nani ayo pesa biso courrier moko. Voilà bar. Na matongi na libanda kaka na oswe wana. To zui courrier wana Vieux Simaro benanga
fongola otanga ngo na fongola na tangi non ko banda lelo OK jazz et cause asusu nini boyete même président États-Unis a salaga mandat mi balé mais aussi au sali déjà 4 ans hein, d'où après il y avait un condo maintenant bon to changer makambu Joski a assumé intérim Tito Luka le président Bozo qui s'appelle seulement na limité et tout ça ils ont dit lettre vraiment méchant quoi. Signé par qui? Président général, président directeur général et la fondation Luambo Makiadi, c'était mon grand frère Manzenza. Voilà. Sala pour Sala. Voilà. Salam Sala, oui. Salam Sala. Il a signé na part il y a fondation. Toujours au tangi. Mais ils sont vraiment méchants entre nous. Parce que ezaki likambo ya lettre te nkutu ezaki likambo ya kobengisa biso tovandi tala makanisi na biso yango mais kobanda tant que Franco akufi titan ba komi no lettre relation na famille ezaki nango bien très bien ezaki nango bien ah ouais ba moko komi ba avocat je me souviens encore nebite soginde kwanaza maître Mabela. Avec avocat là-bas. Mais avocat conseil. Ngana ko mona ye. Gabi maître. Le kambo ya kombo ya tout puissant au jazz ozo sakanango. Oui, ba yebi sakaye. Gabi poye ba kombo na kansi ozali na école. Mais lelo yo olobi bien na mukanda avocat conseil. Est-ce que au Bengisi parti au Moussouté au Yokabiso Abinanga, j'ai eu des instructions. C'est lui qui ne veut pas obtempérer, la porte est ouverte. Dehors. Ouais. Moto alingi obtempérer dans ma décision aujourd'hui, la porte est ouverte. Merci. Mais au moment ba conséquence nango na kenanga na yepe na sai rapport si vous vandi 2 jours après na kansi ezaki difficile hein yaki difficile je me souviens encore dernier concert na biso na kusala na bon marché non na komana no wanati to vandi biso lobi na vieux Simaro ngai Joski tout ça bandom vieux tout ça l'orchestre na biso vieux Simaro atuni ese boko to sanga kabi vieux mokonzi batonga regate mokonzi bafinga gekaka mokonzi basalaka nyonso ozaka mokonzi bakumisaka ye OK ba vieux ndombe pe ba lobi ba Joski va lobby. OK. Tundimi, tout ça l'orchestre na biso. Maintenant tundimi. Biso mine. Poto zagin vie Simaro, vie Ndombe, Joski nangai. Toki biso mine. Sikoyo, il faut toye bisango. Mamas. Ba meloman nyonso. To beti dernier concert na biso na kombo ya tout puissant OK jazz na kusala. Famille pe yaki? Non. Bayaki te? Non. Mais bango basi badui instrument biso to louer instrument il faut to beta. Vieux Simaro annoncé yango na bar ko banda lelo bandeko ba meloman biso toza suno OK jazz te. Na yebisi yo ba mise nyonso bazaki wana biso nyonso tolela boleli mais oui tozalaki na bolingo te ya kotika OK jazz bo trahir Franco non to trahir Franco
ezwa biso ata mokolo eyela biso ata mokolo moko ata na ndoto te. Oui, 5 ans quand même. Hein? Mais nga nalobaka soki emongo oyo aza lelo emongo mwana Franco soki azalaki na age aza nango lelo nde tosala bana oke te. Mpona nini? Parce que alingaki koboya ke papa ne Lutumba ndenge azala korespecte amoni ndenge basali na tata na ye asala ke tokende. Je dis bien soki emongo azalaki na age aza nango lelo alingaki nde makambo pe nde salama te nde bana oke esalama te toleon tozala kaka noke jazz ti lelo. Mais azalaki nanu mwana moke azalaki na baprise ya badécision te akwa ozwa badécision moko te. Bon voilà, on est arrivé là où voilà, d'où tolela na ko concert wana ba maya miso ebima po to monde c'est que tozo kabwa na Franco. Ah ouais, oui, voilà. Na bolingo tozalaki nango na ye. C'est to dernier concert wana ba maya miso bato ebimi biso ba musicien, je dis bien. Po to monde ki tozo kabwa na esili na Franco. Voilà, c'était ça. Voilà. Yangwana. Bon, bah fanatique avec des. Ah bien, comme un regretté qui m'a cassé. Mais ton même orchestre, 5 ans après le roi, il y a Franco. Non. Yangwana, ton monica que tout ça là, orchestre et tout ça libana ok. Ah ouais? Ouais. Bon, si on parle là, ok, tant bon sali yango. Mais pourquoi Madilou a zangina binoté? Balobi Madilou. Tant que vous avez faire basuka, akena robeta concert na poto aye bino bolongoli. Histoire ma dilu ak nebo kabona nini na madilu. Aki muto na bino bonyo comme na kata ok jazz. Après ma dilu azaki souté. Pourquoi? Bon, histoire ma dilu eza paix à son âme. Eza nango ezaki le kambo ya choix ya moto. C'est-à-dire tant que ça non que ça appelle ouais Franco m'a dit a dû cop na ye fois ya na poto to ko go pekisa parce que vieux Simaro alobaki ndeke to tikalia soki moto aza na cop o e ko pesa mbongo na ye o eza ko déranger orchestre te sala na yo mais ko sala na yo liberté wana ezalaki ko senga. Mais vieux Simaro a lobé na Madilo abi lokolo zokende na poto soko beta ba concert na yo y a pas de problème. Mais soko betika na emblème y a tout person que jazz non na ko sepelate ba yokana ki ndengo wana Madilo ba yawa a beti ba concert na ye bon n'ébité ndengi rapport. Et il y a qui ça, tout personne qui jazz avec Madilou, tout ça. Bon, tout ça, tout le bat. Vieux Simaro a landé mi beko auto pesa qui n'a qu'à orchestre. Bah petit suspension. Aïe, tant que si aïe, bah so ina vieux Simaro, ndenge bah so là qui biso zagité. Et en plus, c'est ça, Madilo Azaki, grand chanteur. Grand chanteur. Grand chanteur, grand compositeur. D'où, et le Komoko, et Zouaki, a comme qui n'a succès, parce que succès d'ensemble, les Alak. Succès personnel, il y a un individu, les Alak. D'où Madilo a comme qui nango, oh, il y a Yemoko, Namsala, na voix na ye, na ba. Ndenge koyemba na ye a dû suspension avant de paix si go tango suspension combien de temps on habite sous les aguilles à 1 mois hein, je me rappelle plus na dit to ko pesa ye vieux Simara ko pesa suspension ba 6 mois non
un grand chanteur aza quand même azaki une équipe de base orchestre un mois kaka mpona kolakisaka mécontentement na ye ke ndenge nalobaki na yo osali te et puis aki mpe semeki na ye neveu na ye voilà do awa aye tovandi ti ntango tosali bana oke tato oyo nani komoni ekiminga yawa Tchatcho Mbala na biro ne na matonge abengi biso alobi bino bosali orchestre comment bodwi madilu te biso tozalaki nga Joski vie simaro biso madilu aza moto akonéglige te madilu azalaki na suspension na ok jazz mais awa ezali bana ok du madilu aza na suspension na bana oke te akoya na lero ya alingi soki tozalaki kana na kati oke jazz tokolobaka wi aza na suspension mais toza na bana oke makambo ya suspension ya oke jazz esi esili toza na bana oke voilà réponse oyo topesaki parce tokoboya madilu te azali quand même poids makasi na kati orchestre voilà do tolobaki na ye kaka ke oza na bana oke porte eza ya kofungwana mpona yo lere nyonso olingi koya oye matikala koya te ondire atikala ya koya te mi ye aloba bino boboyaki ye non suspension esilaka te neyebi te na kote ya koboya ye te tokoboya ye te parce que azali kodéranger moto te or ke aza komema mwa eloko ya makasi na kati orchestre oyo baboyaka oyo asalaka rien aza bon chanteur te aza fouteur mais madilu azalaki na bakalite nyonso koma toki noboya moto aza komema un plus na kati orchestre non on peut pas donc makambo toyoka wana c'était pas vrai quoi nayebi te oyo boyoka nga nayoka yango te nayoka madilu ntango suspendre ye suspense bosali bana ok bolingi ye te ake na ngola azwi kope moko baye na mbongo kutu bozwa mbongo ngai na kozwa te boboyi kaka wana nakanisi kobondela wana ngai naloba likambo nayebi isepe wana basolaki na président oyo azalaki kokamba biso nyonso tu wana ekozalaki basolaki na ye menga à ma connaissance nayebi ke dernier réunion tozalaki na ye epai ya Tchatcho Mbala biso ngutu ezala Joski ezala Ndombe tosepelaki ndeko wana zonga na biso tala kaka attaque champ wana ya vie Ndombe Joski Madilu Lokombe mais ça danger comment tu no boya moto ndenge wana na ba qualité nyonso azaki nango non nayebi te wana eza président eza entre ye na président azaki tata leki na ye voilà toyebi te wana nga naloba likambo oyo nayebi oyo nazalaki mais soki na kopesa lettre nga en tant que chef d'orchestre chargé ya discipline napesaki lettre ayo topesaka ye lettre ntango auti poto kwa oui lettre napesi ye lettre mais ndenge kopu ye azwaki ndenge yo uti oloba wana en tout cas nayoki yango na yo na nalandi bilili wana te naza nango voilà alobaka ndaki ekozala nango ya solo peut-être nani papa leki alingaki afrappe ye kaka mwa qui châtie bien qui aime bien châtie bien voilà alors bon bana ok
Vous avez un chanteur, Bola Boulit. Vous savez pas? Oui, Bola. Oui. Ah, ça va bien. Aza na Kisasa. Soki na Brazza te na Kisasa. Azaki na ok jazz. Dans souk après Franco. Na mona ya zalaki. Ouais, ouais. Hommage. Ayak pe na bana ok. Na bana ok. Bana ok. Bolit. Je me rappelle plus. Bon, tu as Moutongo, hein? Oh oui, un bon chanteur. Bon chanteur. Aïmba bien. Azara pas Youlou, na Brazza. Aïmba bien. Ah Ouais. ouais? Mais alors finalement, bana ok après, pourquoi ça n'a pas marché? Bon, bana ok. Wano lingo tunani, po nini. Après, bon, comme Bilomoko, l'organisation, tout ça, après, ça qu'ils l'ont fêté. Mais Banzembe aussi m'a sauté qui est bon, il a ok jazz, hein. Là, le cabinet Molili, c'était le début. Après, toujours ok jazz c'était. Na habité na moment nini. Tant que vous commis bana ok. Tant que comment ok jazz c'était quand même. Loba peut peut-être na katikate, mais tant que tu bandaki. C'est ça qui monte, c'est vrai. Mais Parce pourquoi que je demande pourquoi après, qu'il n'a qui sous bien. Mais nalobia, eza commerce. Les mususu koteka mingi, les mususu pe oteki muke. Les orchestres, ba compositeur otozaki na ba angwa makasi, Vieux Simaro, Joski na Viendombe. Je crois Banzemo na bango nga en tout cas nga na mona kite pa eto koi na mona kite. Ah bon? Ah oui, en tout cas nga na mona kite po na zomona Banzembo ya Viendombe et zaki makasi, il y a Vieux Simaro makasi, bon il y a Joski makasi, bon n'habite. Mais ça qui n'était ok jazz. Non mais bana ok ça bana ok. Oui, mais c'était les mêmes artistes. Bien sûr, bien sûr. Mais nga na habité. Wana ba mélomane mais nga na habité Banzembo to sala et zaika na ba succès makasi. Na habité mon champagne. Ouais. Champagne abondalinga na motema lokola ilianzi. C'était bien. Chant choral pour quitter même Elba, oui. ba Endo. Ah, là mon garçon me soit kufa kiawa. Nani a kino kufa na Strasbourg. Nani oh là là là. Il y a ça na ok jazz déjà. Baba Nounou na yemba. Nani comment ne kiki mingai. Oh là là. Comme ne kimngai koyaka. Chakembo père. Chakembo oui. Ouais. Chakembo. Ah oui. Malo bon arrêter l'activité quand? Bana ok. Hein? Bana ok bon arrêter quand? Non. Bana ok toye awana 2003. Ah bon, un orchestre mbimba. Toye un orchestre mbimba na 2003. To beti to sali ba tourner nyonso o to salaki awa ti to kutana na ndeko moko André de Tanval ye mutaki ko produire biso Ya Congolais docteur après to sali Banzembo ba Vieux Simon to sali Banzembo Vieux Simon asali Viendombe asali to ti Banzembo na kati mais ekomaki na tango ko futa biso ko futa ba compositeur ekomaki na problème matata Vieux Simaro visa ne pe ba visa na biso esili Vieux Simaro a bengisi ngana ndomba bi nga na kimokolo na komi nango na olinga te police akanga pour na zangi visa te bolo banandre apianga ndamba mbongo nanga ngana précédé bino na Kisasa mais afuta ba musicien nyonso basali Banzembo et puis na billet à retour ndenge to yokanaka yango wana Vieux Simaro azongi ake Kisasa biso itotikali awa to bandi kobeta
en attendant tozela mbongo ya billet na bambongo na biso. André de Tanval apesa biso eloko te. Eloko ya kosala sous pasi toza kovanda na nation na bapartement azwilaki biso alobi bobima bongo napesa bino mbongo na bino bozonga. Viendo mbepe alobi non nga namoni nga opesa nga ndamu na nga na zonga na ngai. Tolandi etina musala na hôpital moko akosala kuna mais etokutaka ete Viendombe aluki na ndenge na ye azongi sasa sikoyo Joski yaka avant toya voilà. Maintenant il faut na zongi sa Baptiste ya bana oke bazali awa bakimate elba shakembo ba misia bana oke bazana poto awa batikala bakimate balokombe te na tango to ye ya turo yo ba velo kombe batitikala déjà ba deka voilà. Mais na tango to ye na 2003 ba musicien ya bana oke bazana France awa bakimate lokwa ba musicien musu bakima orchestre non c'est quoi ba se retrouver en ligne ne kasi bazozila ba billet bazozila ba compositeur bazozila mbongo na bango ezo yate a force ya kovanda ya kozela akozela kaka boye 100 mukanda et baluki banzela ya kozwa mikanda. C'est ça au moni bavanda ba musicien ya bana oke, je dis bien, je pèse mes mots. Batikala ko kimate ke bakimi bana oke. Ba musicien ya bana oke bazako zila mbo parce que moni toza na poto awa. So boye na ba musicien que billet à retour ezate. Ba osani. Batikala. Ba panzali. Mais ba musicien to yaki poto zonga. Billet monanité. Tout le monde a dit mbongo na billet soit banzembo te mais billet a kozonga ezate ke bayaki na billet ba pesio et loko moko e salamate ba misi ona bazela ti lelo biso nyonso to monike to tikali ba visa ici to sala nini tikali to komo luka ndenge nini ya kozwa nanu mukanda même pour landa nyongwango mais il faut ça en candidat. Et voilà Tina, il y a on a précisé que les musiciens à bana oke ba tikala na France ba yagite ke ba bana oke ba yena ba musicien ba kimi te ba kimate ba vanda ki tina suka kozela mbongo na bango kwa ba zoate ba kena nzela musuwa kuluka ndenge ya ko vivre parce que ba tikepe et ba famille na mboka voilà. En tout cas, alors, pour aussi Lisa, merci déjà. Hein, la histoire BTB sur Kitoko. Tant l'on sur la vie d'ici Majiku. Dans le but, tant mon amour, on a 2-3 solistes, l'anzembo moko abilanga Hippolyte. Ça nous arrivait, tous même 5 solistes. Ils ont accompagné. On peut un peu solo. Non. Ils ont accompagné. On a accompagnement. Basse pété. Basse na bebeta na solution. Ah, oui. Naza accompagnateur et bassiste. Par exemple, vous jouez avec plus de 3 solistes. Artistiquement, comment expliquer? Mais non, mais parce que Eza Moussoussa ça la première partie. Moussoussa ça la comment je peux dire bon, bazo bete lo comme mais en duo. Moussa premier, Moussa deuxième. Ah bah guitare père la première fois, deuxième fois. Mais oui. Mais oui. Beaucoup de même troisième azo beta na grave. Voilà et ko beta nango. Et pas na biso na ba conseil lokola auto zako beta wa et to ba beta ndenge wana. Oui, aza raison.
D'être maire, c'est possible. Oui. Non, que j'ai salama. Vieux Pajos na vieux nanga moko na bubo sene kombo. D'être maire. Oui. Non, que j'ai salama. Et salama. Ah ouais? Ah oui. Bah, ok, jazz, c'est pas possible, vieux. Ouais. Ok, jazz. Ah ouais. Vraiment. T'as bon, ok, jazz. Directeur artistique, Ezaki Lutumba. Non, que jazz, directeur artistique, c'était Qui qui? travaillait là? Il y a qui m'a Franco, ou tout le monde s'en partie là. Franco Zagi, même à ta besoin répéter, il y a Zate, Nathan Goya, à Sengibino, besoin de la banzembo wana, Bino, non, on a place au Boko Sala. Non, Baranger Bazaki, moi, ibele. Mais Michelino, et tout ça, vraiment là. Le principal, voilà, ça a été. Hein? Directeur artistique principal, voilà, ça a été. On a peut-être même idée. Non. C'est-à-dire, Nzembo na Nzembo, eza na ndengo boni bo confectionner ango. Tantôt, ndeko moko koya ou bien yé moko motaye na Nzembo babi na place où tout ça la coupure, baluki eloko moko kotia kaka ndengo wana, ainsi de suite. Voilà. Yo toki accompagnateur. Donc ça arrivait pour un bête en GG balamoko. Non. Non, toujours mouton. Na accompagnement na tikali komo mona te. Accompagnement il peut être te. Oui. Ezaka ba guitare. Beaucoup beta na bino pe de. Ezaka ya sali ya liboso yo ça au salem ni ba liboso ka ba dio quoi. Et ko beta mais accompagnement passé yé na bassiste baza bazo simba rythme. Moni bazo simba rythme. Na drummer na batteur c'est-à-dire ba aussi simba rythme bango wana nde ba rythmique nde yango wana accompagnateur bassiste et puis Nassim voilà en tout cas merci beaucoup vieux avant aussi ça un mot pour la bande qu'on a vu sur Kivu dans d'actualité en ce moment hein banguna banyangala katawana ba kotiti na Goma en ce moment ba guerre ils poussent na kuna. Comment tu vis ça, vieux? Mais comment tu vis ça? Nebite bande konabiso ndenge na yoki boko sala marche bo sala marche kende tina ba ambassade wana nyoso tout ba mona penza ke mboka na biso eko koma na boyete vraiment eza pasi mingi motu moko na mboka muke aya konyoko na mboka muneno o eza na makambo tu oyebi nazolinga suku tala ngo te po ekomo pesa nga lokola attention na ezosala nga pasi mais nzambe azali epai yo moto ya mokili okoki te nzambe azali soki esika wana so mabele wana eza ya biso ekozongelaka ya biso en tout cas ngana loba là lancé appel biso toza ba opérateur culturel toza ba animateur télé il faut toza la pe ba modèle en ce moment au monde bande comme sous bazo kota na ndenga buzoba bazo mema débat partout guerre tozo sala lelo eza guerre ya ba politicien te eza guerre ya Congo eza pona biso et puis c'est clair tozo mona ke ya neti ba tout baza contre biso mais tozo résister pour gagner guerre pour toi la raison na makambo ezole kalamboka na biso totika tamoko ba discussion ezangatina totika ko mélanger ka ba genre makambo comment yo journaliste oyebana ozo soutenir neti ba M23 c'est dangereux et là on est au lac sabana na biso lelo zali likambu ya mboka to soutenir armée na biso to soutenir bandeko na biso est ba nyoko mingi pour guerre et si là une fois pour toutes ata lelo lobio bazwi Goma ba kotika na ko fanda te pour za mabele na biso to ko récupérer en kaka voilà le peu je vais le dire on vient ngor loba ngana ina senga na artiste nyonso artiste congolais o tozana bangwa na France président Nimboma ya Congo Seben nazo senga na yo o telema biso nyonso tozali atosala marche
toyokana tovanda esika moko tosala marche nazosenga na borkestre eza na mboka kuna na Kisasa tozwa nanu temps mort baconcert ezala nanu te tose focaliser na likambo ya mboka eza likambo ya individu te eza likambo ya président Tshisekedi te eza likambo ya congolais nyonso luna kosenga na borkestre po soki bandeko kuna bazokufa na masasi biso eza kobeta miziki bato bakosepela pasi mosala na biso ezaka mosala esengo me na ntango oyo nakosenga temps mort moko na bandeko meme baza na Kisasa meme oyo baza na Congo mobimba non baza na France tout ça la mobilisation générale que musique ebetaka te tozala na bomoko na osenga peta na artiste congolais esika nyonso bozali. Merci. En tout cas, merci Migi. Viens Makoso na bandi bolandi émission na biso tonga to chamwa clin d'œil na makamozo le Kanagoma. Restons optimistes. Notre cause est juste. Mokarana, ba Belge ba kora kokabola ngote. C'est pas nyangala kata ya Belge, nyangala kata ya Kagame. Na ba camarade na yo bazo kosaye et qu'aussi là un jour. Talambo Kanabiso qui a fait plus de 5 fois la France, mutako kokabola ngote. C'est pas mutumoko bima nulle part à Kabola Mboka wana. Mais bino ba journaliste congolais bozo kenet ko soutenir la bêtise ndengwana, c'est très dangereux, très dangereux. Biso toza ba congolais, surtout toza na ba parents na est, il faut faire attention. Na ça la menace té, na ça chantage té, ils a juste conseil. À un moment donné, quand on n'a rien à dire, on se tait. De personnes intelligentes, quand ils ont rien à dire, elles ont rien à dire, elles se taisent. Alors, c'est très dangereux pour qu'il y ait une campagne pour soutenir l'atrocité en Dengwana. Attention, attention, tozo mona pe tozo yoka. Alors, viens Makoso, merci beaucoup. Nande robete biso histoire, na bandi mbalasima, to robeli sa susu, to sista histoire na biso. Alors, pour la Rosilissa, je vais dire merci à Coco Chango déjà, qui rentre dans notre rédaction. Coco Chango est parmi nos coordonnateurs. Merci Coco Chango pour tout, les soutiens et tout ce que tu fais. Je dirais merci à Eugène Lenga Lenga du côté de Troyes. On te fait un grand coucou. Je vais également dire merci à mon ami Pierre Catola. Pierre Catola qui nous a accompagnés depuis un moment, opérateur culturel. Pierre Catola, nous attendons le projet. Nous saluons la présence de Stone Kassongo au studio. Merci Stone pour votre présence parmi nous. Christian Bamou, encore une fois, merci. Nzamba Zomonayo, toi qui fais tout pour Elite Média France, on n'oublie pas. On n'oublie pas notre ami Roger Kabea qui était à la coordination. Et j'ai dit, Sonny Mukanda, merci beaucoup. Et à très bientôt sur notre chaîne de télé, radio. J'allais oublier notre ami Gilles Mbassivila. Voilà, le nom Bakongo, c'est difficile. Bassivila, le grand Mvandou. Ah oui, Bassivila, on me dit qu'il est Mvandou. J'espère que nous aurons un cocktail tout à l'heure. Et je n'oublie pas, mon ami du côté des États-Unis, Godric Nouni. Tu me l'as dit, tu es un ancien de Lubumbashi, un ancien de Kassapa. Godric Nouni, en tout cas, merci Mingi. Sans oublier Aubin Imat, docteur Aubin Minat, du côté de Rouen. Merci pour les coups de fil, merci pour les encouragements. Et on se fixe rendez-vous très bientôt. Je n'oublie pas le vieux Mengi Massamba qui nous accorde beaucoup d'attention. Il nous aide du côté archives. Merci à toi, Mengi Massamba, sans oublier Koba Luba qui est du côté de Kinshasa. Revient. Na yebite so uzala mwa liloba vanto kabona. Non, liloba na kaka na pesio nanu merci beaucoup. Merci. Oui. Ndenge o invité nga na mission na yo na kansi peza ya sukate. C'est bino bozala makambe. To yaka ka ko yebisa so lisolo ezali so histoire yali. Po yango etikala na mboka moni biso to koli to yebi ke Diego Kao momotaye ko fongola Congo to yebi pona nini eza histoire. Na pesi merci mingi na leki nanga bonne année Michel Ngunsu na mwasi na ye Clotilde na pesi
bonne année na bartiste nyonso ya bana oke o bazala na France na pesi bango merci mingi na pesi merci na Zingangole na pesi merci na Shakembo o na kutalanga na bango mwa mingi vraiment nzambe azala na bino abatela bino na pesi pe merci mingi na bato nyonso na yebi o na tangi kombo te na pesi bino merci mingi. Année 2025 eza na biso nyonso malamu santé prospérité eza na biso. Merci. Merci mingi Vieux Makoso. Alors Ricardo Lumbu na bosani leki na ngai Dekos Mukoko wana Pirngana ya na ye fili na pesi bango mbote. En tout cas, voilà. Merci Dekos Mukoko. Okay. Merci Ricardo Lumbu et J2 de Fer. Merci pour tout. Et on se fixe rendez-vous très prochainement dans un autre numéro. Toujours sur Elite Média France. Abonnez-vous, surtout, partagez nos émissions. Ça sera bien pour nous et pour vous. Pour notre émission Congo Mosika Musique. Bonne soirée.